Oui, maman, Naza, on a 6 pour ça, on a pour ça, on a de version normale pour boy à Mamounioso, on a puisque Ngandé n'a sur place. J'ai là, papa Christian, patientez 2 minutes. Bandeko, s'il vous plaît, tous papa Christian, parce que papa Christian Papa Christian de Moutouazalaki, apparemment, ça proche, il y a frère Nabiso Gigola, Toyo Kayemo Moukie, après, non, peut Sabino Maloba. Papa Christian Fongo la micro, Toyo Kyo presque pas, comme un craché. Donc, Papa Christian Lobby, le seul Moutouaz, frère Nabiso Gigola, et Zalaki Orligola. Bon, il Zalaki $1000. Oui, viens Orly. Si tu longue côté à Selemba ou Tozalaki, tu y es pas mokuna. Donc appelle son moni téléphone à gué sonné et zandé vieux Orly. Il y a pas le interview. Oui, ni est mutabanda ko benga. Donc jusqu'à 2 minutes quand Selemba ou kuna kokota na église mbalamoko mutu ya bima ana lobi o yazo bomayo et zandé grand frère na yo. Acho loko mwindu na mtema no wana. Po yembate de po kufa. Donc ceux qui ont biki y carrière musicale les autres fois nazana ba audio wana na ba audio te vidéo nazo enregistrer les prophètes azo pe sa prophétie nazana ngo qui alali na se ngwa ebembe l'air audio wana zo ya yo l'air to longwe c'est le mbao to yi siko epa mukuna abanda ko tambola te muto ko sote nazana vidéo wana nazana ngo nde bazo même na memiye nde no kité na mutuka to simbi 2 personnes to ye to cheye papa pasteur muku na banjo sambela abanda ko lobate azo ko solakaka abanda ko liate j'espère ozo kana madame nanga zo loba azo mela maite abanda o mela na maite papa wana zu musala ya ko sambela gi azo ngi esprit azo ngi conscience atelemi asokoli na douche ya pasteur muku na yemoko asokoli alie azo courage ko to azo bisanga mo cher to ketambo na banda ngabite to zela na apôtre aya bon toyeba elonia oloba l'air pasteur mukuna ya ebisete lopango yozo futela papa lopango wana aza connecté j'espère ozo kana madame azo pesa batelo azo continuer na maloba donc aza connecté na yaya na yo azo lingoboma yo le temps que oza wana information tout na monde muleli bazo pesa ye donc na facilité okende sukuna te vanda ao yana yango azinga aboma ye fait rigola. Fait rigola. Nazana ba audio wana ba otanga kombo, nazana ba vidéo za audio te. Eza vidéo za audio te, eza des vidéos. Téléphone nga chaque temps bazo pe sa prophétie, nga nazo filmer na prophète na ye. Nanga moko pe na kati. Nazana ngo. Ba biloko bato bazo lobana ba loba ba biloko likolo tozana biloko ko tumba mboka wa mwana na va kufa bimisi maloba moko apesi na condition na famille na ba. Bazo loba likolo. Nazana vidéo moko avant kufa la kinga azana malobo aye bisingai nazala kinga moko te tozana mwasi yaki nanga obondi make eza fait rigola muto asali makambo wana bozongi sabagola na tuni bino l'air Nicolas zo ya papesa gimbote na nzela nana pelinge na téléphone ke kokoma place mwana na zate se fait rigola là de deuxième drummer na bino avant l'air azo ya papesa l'air ya kotala gi l'air azongi basaleni faire abete na lopango na ye babilo ba information na zo lobana exact ya bato bazo ya l'air babengi to bengi mais comment est-ce que moto to stafana et to zalaza mina biso aza pe musicien comment est-ce que yo okoki ko vanda moto boyo zo vanda na ye bozo mona na te ne Nicolas imsingate mon cher wana na poko wana zo ya otala bino Nicolas longwe kuna akomi déjà na niveau ya bandal ngola banda chibango via bengi na téléphone ozo kende wapi zonga so komi kuna ozonga suna orchestre te na longo liope lera yo ki bongo bo aza muto tali pe avantage na ye sur orchestre azongi aya kita bengi nga na téléphone enregistré pe malobana na o mon cher na lingana ya mais leader aboyi leader abina ko makuna zona komi kuna na longo orchestre talaka ero esimbate na zongi na ngai azongi de pasteur a ebi surtout solo vandi passer à bando sa papa na zalaki chaque après 2 heures azongi asambeli après 2 heures azongi asambeli l'air vie a eu rotinda gabengi gi a ebi se vie na minicho yo loko tika naza na komisko mwa bien mais loko tika les ara lisungi na bino po awa na kini mutoko sunga nga azati de vie a eu rotinda mo $1000 na tozeli l'air trésor ya pasteur mukunaye pasteur trésor waye to tike to bisete to zala na mutoko tika wate
lokola mutu azalaki te yango to bandozela mutu moko ya pototika epo bamona ete Papa Christian pour ceux qui totali interview ya papa Orly à lobby que Gigo la argent qui même a combien qu'on va voir même ici kovanda, c'est vrai? Oui, exactement. Mutu ayaka kofuta ndaku wana eza mama ya Gi. Lera futu nde lero to na église ne passé muku na obite lopango wana bofuteli ndaku baza même cop na yaya na bango baza na kindoki moko do bakutana kana temple baza na kindoki moko na faire rigola. Voilà, le temps que Gi aza na lupango wana information na izo passer pa yaya na ye na monda mulili facilement azonga sukuna te bo na yao ne mbongo ya Orly atindi mbongo wana nde toke ko somba mus ngam na sombi mus nazala ngo video pe tozo somba mus na ye na ngo na memi ya telemi na mse mon cher telema a telemi to tandi na ndako ba pesa ki nazala video na pesa ki mukuna pasteur mukuna mta pesa ki pasa kovanda kaka na église wana eza lupango munene eza bandako bele wana bato pe mususu ya ba malade bazalaka wana pasteur mukuna nda pesa ki ndako wana eza na kati ya lupango église. Ezate ka ndeo église na kati ya lodo obimi na ndako koti na église obimi na église koti na ndako oui leo siko asambe nde apesi biso condition wana nde na bisigi na bité mon cher le quoi pasteur a lobi ko sika o mona lwe awa eloko monsieur osala ezate yo zo vanda tu jusqu'à dernière minute mwana mobile azo kata azo lingo kata moto nazana vidéo et soki na bina lançango na réseaux sociaux tikol donc na ye na famille na bango do moto zo tumbama to garder babo bakunda mowe to ye Papa Christian yo s'abonner pas na nganga na salo retour na Orlando la privé anto tinde nga ba vidéo zo kata motema te juste ba vidéo za ka kino abokene pa basali na nzambe de basali nzambe za koloba na za mala besoin nango nyonso wana eza obligatoire na otinda na nganga wana eza problème te mais oya kata motema puisque alobi makambo belé Gi akunda mwana na Kinshasa wa apesi vie a proposé ce qui a l'album ozo simba yo pesa mwana wana j'espère bakolia tout boyebi matanga wana to vanda pe wana l'air ba komi siko kosenga mwasi otoza na ye Gi alingi mwasi o makasi mwasi pe alingi makasi ndegi alobi jamais na koki ko pesa na la banda ko senga Gigo la mwasi ndeko ne faire o senga a sacrifier mwasi na ye faire nde abando senga j'espère ozo ka madame na ngazo pa l'air to vanda de pour mwasi otoza na ye papa micro s'il te plaît papa Elonga l'air lelo asukisi Gi na suka oyo papa Elonga kanga micro to pesa maloba après s'il te plaît mna tourna ndeki alobi jamais na kopesa mwasi na ngati na lingake mingi donc soki na pesi mwasi seke soki opesi nga mwasi te nga wana ekoluka kaka yo moko Gi alobi soki pona nga ki okoboma nga kongo mobimbe koyeba makambo oyo zo sala ngai en tant que lokwa leki no lokwa mutu mususu est-ce que makambo sala na nga est-ce que bamiseni nyonso tindaka bango babomaka bato to eza kaka ngai wana langage ya vie na Gi na kati ya salon na ye Gi akosi ye atie voice asala lokwa azotinda voice epa moto epa na nga enregistre maloba na me atindi te enregistre yango abombi yango na telefone na ye naza na ngwama leo via siliki abimisi na salon ndeko kende Gi ake na ndako na butu nango Gi abandi obele ngana zala ite na zala na kasumbalesa Gi abengi nga o mon cher nga place on a bien te yaka donc alongo na kasumbalesa na Kinshasa na vandi na Gi ba maladi nyonso to ya Gi bato nyonso ba oloba na mutu moko ta komi ba mona Gi puisque so mutu akomi toza na réseaux sociaux mutu moko ayebisanga bilamba Gi alati ayebisanga nga komona nga Christian ayebisanga bilamba na lati mukolonga tozo kende na Gi e pas passer mukulu azate apa mwasi ya Gi mutu alibanda bando s'intéresser mingi du matin au soir eza grand frère na Orly mutu mususu bando s'intéresser makasi na Gi eza mama na bango azokoka komona mwana na ete akei pena ake kokomata bangomba azosambela kapo mwana na yabika mama wana j'espère bato nyonso bazoloba wana bazoloba ka po bayoki ba audio wana mais Gi avant kufa aza clair Gi asimba na ekisi oui asimba kisa succès te asimba kisi ke mutu akosalema bete mama Zela ya papa to ba information Ngana opeso maluba bozela na papa Christian si ça n'empêche bino maluba papa Christian zo pesa ba information ça sûr a rotinda ba image mo ba preuve papa Christian continue nazoloba mambo naza sûr mutu nyonso akosabone pa na nga
doso alobi ke biso ba net ba komi intimider puisque baza boy le quoi likambo baza so muto ayebika seke ba komi intimider déjà moi siagi na téléphone a chargé balobi yasikeye nideye Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye yona Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine de omonikando s'abonner na nzoto ton Georges. Akaba te mukenda. Akocha ko matini ofuta kwa ta chambre te. Na compte o se distrait na nzoto mutolinga ate. Greatness Congo TV. Bagarde ba film de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement na Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est-ce anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le rôle rouge, ting ting, de s'abonner na Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, suprême, yonde makam. Bon, mon abagad, pas film, pas émission, biloka busoba, na biloka bien, kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube, au petit Greatness Congo TV. Au moment à droite, va comme en anglais souscrire. Na français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Nathan aéroport. Pour nous, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus. Vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur.